nalobi boye na parcours artistique na yo eloko nini yo bwaka na album eza na quartier latin eza na cultura eloko nini oyo bwaka ti lelo ozaka soko fandi ezongelaka yo eza criminel maye uyu fulanga miziki ya bana kitira onaleka na nzela bato nyonso miso nye na balabala bebe robino ya kotalange uyu fulanga miziki ya bana o congolais congolaise oya congolais mama 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 naza numéro 1 animateur mbinga taka nde totelemi ko animateur mbinga na ba catégorie tout na banda na animation et na banda na danse na animation na komi chanter Nelly Kabweko Michel Wendo Malulu Ngondo Eseyo Balanga Eseyo Balanga Beyazo de game Eseyo Pesa Mbongwe Panabiso nalobi boye na parcours artistique na yo eloko nini yo bwaka na album eza na quartier latin eza na cultura eloko nini oyo bwaka ti lelo ozaka soko fandi ezongelaka yo eza criminel Kintaba wana wapi wana na bord moi publicité masangamo na sala na Kinshasa wana ezalaki na otanga kombo wana ezalaki na cultura pe hivi eloko wana ezongaka ti ezalaki nini Kintaba Kintabe Kintaba nakolela na kikombo nakolela na kitaba be ya mfoko eloko wana so na fandi na mona kina s'inspire makasi eloko voilà. Ok, merci namoni ozo répondre pena bien nalobi question monsieur Ezabo nalobi lelo animation ya mboka na biso eza ko matato ya okita lelo animation mboka na biso kita te matate parce que eza na ba générique ozo beta oyo sala bato pe bien sauf que moi boyoka nde kam te zate ok moi boyoka ne zate osa featuring na muto akedembela pa na ye moi biloba loba banini mabe na biso ba congolais ya mwana mais musique na animation na biso eza bien parce que ozoka Robino Mundi bo beta biloko na ye ozoka Fally Ipupa boya to sambela bato oyo sala bato bien so na teli pe na rappeler Blaise créateur beta ba biloko mususu pa ya fere ba générique eza belé o simbaka miso pe mona pe simbi na mote mais rolo bateke nyonso no beta no simba donc eza ko beta pe beta sali batu bien voilà. Ok lentement et sérieusement toza kaka na Gesac toza kaka toujours na Gesac donc ba question eza belé o ngana opposer ye ngana poser le sous question boye na lobby oleki na cultura oye na quartier latin série moto yoka kiki ofungoli orchestre orchestre oyo fongola ki kombo na moni orchestre le dans ba kombo ma militaire ou orchestre était biso ezaka groupe Gesac ici donc namona ngam dali boso et puis na ngana ba kulia na ngai ya mode tout bayaka ceux qui m'ont voyagé ali to voyager to quelque part ceux qui m'ont nini boye to qui moi quelque part donc mais nini boyo en tout cas ezaka na mo soutien qu'est-ce que boyo te so moni na concert na ba komi Gesac chipui à concert donc voilà. Au bêta après ba concert bana kini pe bazo mona bêta te ko bon sur orchestre tout ça la ni dollars to répéter to voyageaka to kinda ba place ko benga biso vraiment beaucoup pe na so mojima hier mo ke kuiti to zai pe na Brazza année passawa secondi to ça boto to parler voyage moi ngola grâce à Gelor mon leader leader na biso ka boto wana Gelor mon leader à part ça tous en voyage ce qui nous a permettre tout ça passer de Ikatashi na Swaziland donc tu vas j'en habite sur Bakongo pour le battre que na pam pam peut avoir concert pour mariage peut avoir concert il y a
masanga mosusu wana ntango akomona eza te pe tozovolue malema mais lokwa tozoprépare ma ya njili oyo otuna ngo bisinga soso namoni masiko oke ma ya njili eza mama ya njili voilà chez ça Timpoi avant nazongela yo lisusu na baquestion nakolinga siko natikelo ata 3 minutes osakana na yango na biloko ya ata ya sika na ya kala sakana na yango natikeli yo 3 minutes na kozonga susu na mwa bakelke question mpona toshite tata udila nsangwe maye uyu fulanga miziki ya bana kitira onaleka na nzela bato nyonso misonye na balabala bebe robino ya kotalange uyu fulanga miziki ya bana congolaise oya congolais mama tsungule Joko Saddam tsungule yayo pale tsilulu kolanda bango te balumba Christian Kashala bon anniversaire kolanda bango te balumba alema anterko de marcasin etala bango di kundulu bef etika bango babina kaboui etika bango basote comme ça barese banchofa tokota malewa bokwango tolali te moja kutu tolalaki te viki elembe kende ademarcasin bamama na mboka basala bilanga po bagunza maka tala biso togunza maka ebango kuna bagunzami wana biloko ma ya njili kwa voilà tobeti maboko nayebi ke bakri oyo esepelisi héritier Kasongo esepelisi les grands comédiens Zigoratoko en direct à Bruxelles émission oyo esepelisi RTL photo Shalom commencé na Paris donc bakri oyo esepelisi yo esepelisi pe Dudu Lumbudu Gala na Panama moninga ya Igen Fibululu et sans oublier Peter Lumbu en direct ya Afrique du Sud et sans oublier Pasteur Tete Ndaya que je salue en passant. Voilà je sais que Timpoi na lobi ba cri vraiment boaki na obier na lobi quelle relation le sur na moyo na Bercy. Non tout cela très bien il n'y a pas de problème. Très bien. Donc l'homme a besoin de ce tout mon ami tout cela attaque grand frère petit frère naï tout cela très bien il n'y a pas de problème. Donc il y en a Bercy problème est arrêté. Problème est arrêté aya qui tira kutanga te to beti pour que c'est mon côté de la prompter mais ce sont mon ami tout cela bien ba mi c'est belé tout cela bien beritier watana mais tout cela très bien il n'y a pas de problème. Ok je crois dans les gestes que Timpo a le problème est arrêté à solo la kana bango bien na lobi boye les grands animateurs chez Sac Timpo na lobi ceux babandi ko tanga ba animateur na Congo ba non numéro 1 na nani ngai mo yo obeli sabilo c'est bien ngamo yo donc ba banda to banda no ba nimba grand animateur ba ino na yo ba ino na chez Sac mo kita yami balene tina no tanga te wana na ebito wana sko vifu pona yo tuni ngai numéro 1 je comprends. Donc numéro 1, j'ai ça que tu imposes. Ouais, il n'y a pas de problème. Donc, mais au minimum, un peu ma casse. Il faut le minimum. C'est un ambassadeur qui faut minimum. Donc, vous avez mon conti animation. Vous avez mon conti d'animateur. Numéro 1 na Congo. Vous avez bien bien monté. Tu as bien monté, tu as tourné. Vous avez un grand animateur, tu as bien monté. Mais numéro 1, ngana tunwes oza numéro 1 pour m'appeler au Kamamba liboso na yo Kamamba. Gelor Nala, États-Unis d'Amérique, hein, Dege Mogrosso, hein, les rois Makese, Bayebi qui au grand animateur, on se bien un grand animateur, c'est que dans un grand. Et au rose à la grand, mais aux numéro 1 t'es. Dans un numéro 1 pour moi. Donc aux autres ça va m'appeler aux numéro 1. Soyez dans le bandé, dans un numéro 1 à Mboka oyo. Voilà. Timpo inde elo na linga ko polinga ko mikomisa Nick Boy bayi masolo Nick Boy bayi masolo Eric le grand charismatique hein bayi masolo Dedengengele hein bayi masolo donc dans un numéro 1 animateur ambinga takane to telemi animateur ambinga na la catégorie tout na banana animation et na banana danse et na animation na commis chanteur na yembaka bien 40e voix na ça la première voix na ça la deuxième voix donc yo tembe na jibe bien anga na bona boye ngabe yazo de game
bolingo zomemelanga eskaza ya bonema bolingo ya recharge uananga na boye nelika bwiku Michel Wendo malulu ngondo eseyo balanga eseyo balanga beyazo dege eseyo pesa mbongo epana biso ese bapara na ngai basi babokota mbongo na yo luka obalanga ebongo dirige nga. Voilà 5 sur 5. Voilà, na pesi mbote na mona bière Maman JL. Maman JL na Paris, na pesa mbote na maison d'habillement tout Paris. Maison d'habillement tout Paris ezali na croisement Oswe Éthiopie. Donc nyonso poto na poto wana nazomona mama atou. Moi si ya papa na biso soleil. Moi si ya papa na biso soleil nzamba pambola yo. Na pesi mbote na habillière na ngai Maman JL. Moi si ya papa papi en direct ya Paris. Vraiment au sali maison moko ya kitoko. Donc ozola tisanga vraiment kitoko. Izoteka ba biloko ya kitoko ya qualité ya kaka na Oswe na Éthiopie na commune ya Kasavu. Au mona kaka maman toi zali wana maison d'habillement tout Paris. Donc nyonso poto na poto. Donc boumela maman na biso JL na maison kitoko sali bana ya Congo. Voilà, et lentement et sûrement nazaka toujours na Tipol. Timpo ya lobini na biya za numéro 1 na animation. Wana ngana ndimi na ngai te. Mais yemo kan ndimi parce que na sala pe ba émission ba animateur monsieur ba bike ya za numéro 1. Est-ce que to yeba te? Au juste numéro 1 yango eza ils nani bino moko bana monde entier. Bon peut sa réponse. Est-ce que ezali Timpo ya za numéro 1? Est-ce que ezali atalo ku songola za numéro 1? Wana point d'interrogation mais yemo kan ndimi lo bika za numéro 1. Biki ni nazo za numéro 1. Tina nini? Manji. On a boro to sala mikolo. Oyebi bato na sala na bini sabato. Kanga animation nyonso. O na sala ese pesara ba. Tu n'as pas on sur l'attaque animateur, leader, patron et orchestre nanga. Président. Donc on mélange pas les patrons et les domestiques, il va fabriquer ça. Le temps dans le bateau numéro 1 ami bien on a sali. Hein? Vous comprenez? Il n'y a pas de problème aux OCP là. Ils là barobina barobunzama, barobina ngweke, barobina sereng. OCP là, il n'y a pas de problème. Mais au bout on va créer si pas. Non parce que non yibango. Non ko yibama te, yibanga ndenge animateur munelo ke yibanga te. Donc ça que to moni surprise, c'est beaucoup mieux na beti papa na maman na mboka basala bilanga ko bakunzama. On est classique. On est classique. Donc obina to kunzama ko le loi to boki mbongo na sefu kunzama kaka. Ato za nani kunzama na se. Vous comprenez? Attends comme président de la République. Kunzama kaka. Kunzama kaka. Vous comprenez? Donc kunzama kaka. Donc il a bon. Voilà, je sais que dans le Bible, tous na maladie au babengi yango coronavirus. Ils en mboka na biso. Mais conseil ni ko pesa na ba policier parce que bazo bunda na ba civil. Parce que hors de pesa mati so za na cash nete. Nde ba tshoma maboko. Mais ils en ba policier mususu a au moins mutu a tse cash nete, au moins peut-être au lati on a kingo neti la bonne lati yango frère na biso Josué au moins a kangi a tshoma maboko to mona ba policier ba bunda na ba civil pour na cash ni conseil ni ko pesa na ba policier. Te somme dati cash ne ezali kama bundi saida. Ou bien tshaka mona poche à la kisi. Bengai pese conseil tali sei ki maladie na mboka oyoza agent de l'autre donc yo mocha des autres so agent de l'autre donc on va pese conseil sokola ma beaucoup plusieurs fois ça ra na cash ne na yo ça la distance est 1 mètre voilà je sais que comme na biso na soupa na éviter votre dernière mot ya séparation émission de lo ba programme nini oyoza na mboka yiko pesa en tout cas ba programme ya likake pas à la mutema okita toujours travailler lentement, sûrement, toujours préparé bon Manjili. Manjili, ils ont 4 titres. Ils ont 4 titres. Ils ont la phobie, ils ont la générique, ils ont fait la rumba na kati. On a pour se penser mututu owalinga rumba, so rumba, owalinga phobie. La musique est beta malilo, akuta on a kati. Owalinga générique, on débat message ça, akuta on a kati. Pas que ça m'a confiance. Ou a besoin à contacter Ngai, ou a besoin
ya libanga aza na besoin makambo tu ndenge esengaka na musique oyo balinga ya musique nini surtout bino baviki elembe berik charismatique bapeza cap studio babenganga na 085 44 20 245. Je répète, plus 243 85 44 20 245 pour Solanayo na Chipo très 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 calme. Donc c'est un peu ça. Donc ceux qui n'a pas remerciement na remercier mingi papi qui mi na Katia Paris la Bossanité Junior Mwanga le roi de Mombele Nathalie Pessousou page 200 page 200 pages Nathalie Pessousou Félix Mouzingi oyo yangwana tosalaka nde tosolaki opesaka ya José Kapé Sambote na répété sous les rois maqués, c'est quand on dit les rois, c'est les rois. Donc Fidel Ngunda patron Mosielou, hein, malgré l'ami qui remet, scène ne tombera jamais. Fidel Ngunda patron Mosielou, il y a Fidel Yao Yangwana, Baotou Balinga Rajesak, non Baboya Rajesak, Nayo Nazali, tous les laka Manjili pour Sepela. Donc voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. La sanité, Christian Kachala, Didier Sita. Voilà. Voilà, tout comme dans ce cas, émission na biso ya mokona lelo na micro, c'était votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra tozali na frère na biso Josué Labrone. Na pesi mbote na Cédric Makela, l'homme valable grâce na yende botala kabilili oyo. Na pesi mbote na Mona Bière, Maman JL, ma JL maison d'habillement tout Paris. Poto na poto na pesi bambote belo zola tsanga kitoko na pesi mbote na héritier kasongo mokonzi ya Bruxelles na pesi mbote na bana nyonso ya maison de prière na pesi mbote na mama atu mwasi ya papa na biso Soleil na pesi mbote na Merveille Bindanda na pesi mbote na Sarah Bindanda Francine Dipinda Vincent Kouke Priska Jeku Chimène Kouke na pesi mbote na Mama Pasteur Tetendaya vraiment na komi na suka ya émission Oyo Ciao.